Mbote bandeko baladino so balandaka émission Basango na biso. Basango na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga mwana mfumu Kimbangu. Mbote na bino kimia nzambe ezala kati na mabota na bino. Bandeko na ngai ndenge to mesana kosolola na bino masolo na biso toyaka kaka na bémission oyo penza ezali koleka na communauté na biso biso ba Congolais oyo tozome na diaspora pena oyo bazali na mboka ya Congo. Bandeko boyebi ke ya solo événement munene ezali koleka makambo ebele. Makambo ebele ezali koleka na communauté na biso. Mikolo eleki na yebisaki bino makambo etali ba mapango. Ezalaki masolo tobetaki na émission oyo ewutaki koleka. Bosa abonné na masolo na biso. Bosa abonné na Kongo Alenga TV bandeko bokoyoka masolo ya ndenge na ndenge. Ngai ndeko na bino na yaka kaka na masolo ba émission oyo ezali ko édifier biso oyo ezali ko pesa biso éducation pe oyo ezali ko monisa kibomoto ya bato ndenge tokoki kotambola pe ndenge ni tokoki kozwa mayele. Bandeko likambo mapangu tolobaki yango. Merci mingi na bandeko oyo bobengaki ngai ndeko na bino pe boyemaki bosengaki ba merci mingi pote ya solo pona kolakisaki ya solo mapangu tozali koteka teka yango kasi bato bamoneli mapangu na pasi ezali bongo baboti na biso batata na biso bango batikelaki biso yango po biso to souffrir te po lobi biso pe totika yango na bana na biso kasi lelo na Congo soki na Kinshasa eza koteka maeteni neteni. Mapango zali kokende bapaya bazali koya kosomba mapango biso lobi na RDC na Kinshasa bandeko tokotelengana tokozonga bamboka kuna pena bamboka bapaya pe bazali kokota pe kuna. Lelo bandeko na ngana koyebisa bino avant tokende na mboka ya Congo tokoyebisa bino makambo oyo ezali koleka na communauté na biso ba Congolais. Bandeko ba Congolais oyo tozali awa na mikili ya poto tango toyaka awa na poto bandeko yaya na biso oyo bayaka liboso na poto bayaka kotanga bayaka bakelasi mpo batata na bango bazalaki na mwa mosolo batindaki bango mpo baya kotanga classe na nsima ya bango batata oyo batindaki bana na bango na ba Belgique eyaki kokoma ke bakourage mpe bakomaki koya na poto oyo batata na bango batindaki bango baboyi kotanga kelasi bango bakomi kosala courage na bango kokita mpe bakishasa vertige ya bakinois wana bandeko ekosenga biso mpe tosala bacourage oyo toya bapoto ntango bavie na biso bayaka bavie niarka bato akalakala bavie mige batika biso mpe soname repose mpe bavie Clara de Bruxelles oyo bayaka bato nyonso tu bayaka bandeko na ngai ba Amise Pedro ba Grand Galois ba Grand Gilois bana Kasavu bana Bandal bato tu bayaka wana bandeko na ba que son âme repose en paix Luke Bubangi masala ngai bandeko ba kombo wana no surtout biso to baki biso peto ya to ye na poto kasi ya solo bandeko poto to yaka na poto makambo eyemba bailo kanto redi amisi poto toya poto makambo bandeko na ngai lelo na poto bandeko tokomi ebele biso toyaka bana mibali na bana basi tokomaki kobalana tant tokomi kobalana bandeko na ngai
tokomi kobota bana. Kasi ya solo bandeko, mabala yango fale vanda, evandaki pe mingi te, mabala mingi na poto ekufa. Mabala tango ekufi, bandeko mosusu ya basi, batika na bala mibale misato mine 4, 5, ça dépend ka moko, ndenge me mabala ekufaka. Ba ser mosusu o bayaka poto kala, ba bengisa pe wa bango baleki na bango. Bandeko na ngai, likambo kweli biso awa na mboka ya France na Europe awa epanzani soko koti na Google yango na yango likambo koboma mutu ezali ya lelo te ezali na ba mibali mingi bazali koboma basi na bango pe ezali na basi mingi bazali pe koboma mibali na bango mais tozali biso surtout bana ya communauté moko tobengami ba Congolais ba Congois. Bandeko, masolo na biso boss abonné na Congo Alenga TV. Tokoye na bilo masolo parce que zali bien pour na biso to apprendre to yeba ndenge nini communauté na biso e marchaka te eza ko sala te eloko moko te kasi biso na biso on s'affaire c'est tout ba tiweri buzoberi ezali na kati ya communauté congolaise. Na kati ya ville ya Rennes, bandeko, na pesi Chikito, bambota trop, bana Rennes, nyo surtout baza kote kuna bambota trop, Alexis Champagne, yepe avande kuna na kati ya Rennes, en tout cas, bazali ebele, baser na biso pe bazali kuna, bambota trop vraiment. Donc, bandeko na ngai, makambo oyo eleki na mboka ya Rennes, ezali kosala bato pasi na motema botala bilongi oyo boko comprendre makambo eleki na Rennes. Donc bandeko na ngai bomoni bandeko oyo basi couple oyo bandeko ndeko oyo mobali kombo na ye na bosani te soki Jérôme soki nani nayebi te vraiment bolimbisi pona kolo baka kombo bilobela te mais ndeko ya mwasi kombo ezali Marie ya ayaki poto babengisaki na ser na ye ayaki na mboka ya Rennes wana ser na ye mutu abengisa ye avandi na mboka ya Rennes bandeko na ngai azalaki na mwana moko ya mwasi asa komi deja mukolo adulte asa boteli pe koko kasi ya solo ndeko oya mwasi ser na biso ya mwasi mama na biso akendaki na mboka ya Congo na Kinshasa po akende koluka mobali po abala boyebi ke na poto awa bandeko na ngai ekoma ndenge wana ndenge na yebisi biloke bato tozaka awa ebele tobalani na basi tobalani na bango awa bandeko na nga mabala mingi esimba te mingi mabala ekufa pona nini jalousie bandeko mosusu bazoka jaloux lokola mitema mabe ezali il faut tosala to kase couple wana to boma libala na bango po garçon na souffrir bamudoki mabala ekufa ndenge wana mosusu mwana mwasi bana basi pe mitema mabe baluki nyonso couple baza koenvie yango po bapanza yango mabala ekufa ndenge wana o baza esprit batikala na mabala na bango o baza esprit te mabala cadavre ekufa. Donc ndeko na biso Marie ye pa mona ka kena Kinshasa ndeka kena ake kotambola na ye kosala mobembo akutani na mobali lenge mobali oyo tozali komona balingani ti bayokani ndeko mwasi azongi na mikili ya poto asali makambo ya garçon oyo po a rejoindre ye awa na poto. Bandeko na ngai vie eza compliqué. Ndeko Marie azwi mobali baye mobali pa ye tango akomi na poto awa bakomi kovanda na Rennes baboti bana mibale bana balobi bana kitoko tokoki kotya bana wana awa te bana kitoko vraiment en tout cas bavandaka na bango ndeko mwasi Marie asalaka pe vie na ye en tant que azali commerçante
bandeko boyebi ke na libala nyonso tu tango tobalanaka mwasi aza na vie privée oyo ye alekisaki mobali mpe aza na vie privée na ye oyo ye alekisaki donc toloba ndeko ya mobali te abalaki mari ayebaki te ke mari na mikili ya poto awa na reine bandeko asala mpe bavi na ye aviva mpe asala bavi na ye parce que aza na mwana moko donc aza na bavi na ye alekisa ndeko na biso ya mwasi mari ye mpe na mboka Kinshasa ntango ake kobala garçon oyo ya judoka ya sportif bandeko na ngai ayebi te ke garçon oyo ye ake kobala ye mpe aza na vi na ye oyo alekisa kuna na Kinshasa ntango mosusu mpe aza na babale na ye moko eya kala ezalaka bongo na Paris partout en Europe donc bango na bango babalani en tout cas toyebi te soki bayebanaki koyebana ke ayeba via yango bomoni bandeko basi mingi tozalaka na bango na bandako awa na poto eza pasi mpo mona mwasi abetela yo histoire na ye eza pasi mpo mona mobali abetela mwasi mpe histoire na ye bavandi kaka baza kobombama basekret na bango yango bomoni mabala mingi ekufaka ekendaka mosika te to bitumba ekobanda obima to zuwa ekobanda ozala makasi donc bandeko na nga couple oyo zuwa oyo bango basala donc mobali zuwa azalaki nango epai ya mwasi na ye balobi okoboya parce que ntango mobali aye na poto na reine akokutana mpe na bakamarade oyo akosala na bango connaissance ntango osala na bango connaissance kaka bajo oyo bavandaka na reine bakobanda kotimbisaka ye te momi na yo kutu obi jo wana leka te jo wana leka bandeko obika bakongolais na likambo tali songi bandeko basakani te likambo tali songi bandeko na ngai oyo kaka RTL elobi nango ve na biso ve juna donc ndeko na biso ye mpe bazuwa oyo bato bazali koloba epai ya ndeko mari ye azali koaprendre yango koyoka yango excuse bolimbisa donc aza koyoka ke no ya solo mwasi na donc balobi babundaka mais mwasi lokola azalaki toujours azomona mpe age na ye azotala mpe vie yango ndenge ekomi malika azali courageuse aza koluka mpe mbongo na koteka bakabelo biloko na ye aza koteka aza koluka vie na ye mais kasi alingaki mobali na ye mingi est-ce que mwasi azali kolinga mobali azosala sembla ya kolinga mobali to abandeki mpela kolinga ye na motema mpenza ndenge yalaka motema nzambe kaka moto ayebi eza na eloko moko liloba moko boye fumuki mbango tobengi simoki mbango aloba soki tomonaka mutu na motema toyeba motema ya mutu tomona yango bo nzambe alakisa biso sekret ya koyeba mutu na motema bandeko na mokili oyo mbele toyebi te soki tokovivre ndenge nini parce que mutu makambo oyo mutu akanisaka na motema kaka nzambe mutu ayebaka yango nzambe mpe apimeli biso alobi ke toyeba sekret ya mutu te na kati ya motema na ye donc ndeko na biso ya mwasi bandeko na ngai bavivaki kaka ndenge wana ndeko ya mobali auti kokota boloko kala mingi te abeteki mwasi na ye kaka mpona bazuwa wana kaka abeteki mwasi na ye mwasi abengaki mbila ayaki bakendeki na ndeko ya mobali asalaki boloko kobima na ye na boloko bandeko na ngai eye kosengaki ndeko wana bambila oyika mbila ndenge alaka atie mwa 10 metre mwa moke mais suka nango mwasi loko aza na posa mobali na ye mobali mpo azonga kaka bakontinue vie na bango nde baye kokontinue susu vie na bango kasi ya solo bandeko na ngai esukaki kaka wana te bakontinue lisusu babundaka kaka na miso ya bana babundaka kaka na miso ya bana babundaka kaka na miso ya bana moto akozala na maîtrise azalaki te donc bandeko couple oyo
bandeko na ngai esali bato pasi pe mawa mingi. Mokolo ya lobi euti koleka avant-hier bandeko ezalaki bongo na butu bitumba ebimi na ndako na bango, bitumba ya kosakana te na miso ya bana kaka ndenge ezalaka bitumba. Ndeko mobali lokola za judoka mutasala lisano biso no solekala lisano pe ya judo ngo to be sala mwa judo na ndenge na biso kasi ya solo ndenge to sala ka judo bandeko na ngai okoki kobeta tata to mama na yo te meme mutu na nzela eza malamu te kasi ya solo bandeko na ngai ndeko oyo lokola ya za judoka. Donc, soki aza kobeta mwasi ba prise nyonso ya judo ba ushi mataye ba biloko doki nyonso tu bandeko yango aza kobimisa ngo kokanga ba niembesi nyonso tu epai ya mwasi na ye. Avant-hier nzambe alalaka te, nzambe alobi ke ya solo yo mpe zu eleki moto abengisi yo na poto ozali kocomprendre te ye moto abengisi yo. Soko monike ozwi pe mukanda boboti pe bana obotisi pe bana lokolo lingi na yo ye ozomona ke ye aza ko déranger vie na yo ndeko na ngai falo tika na yo tika ye atake mobali oza pe boga okoluka pe oya yo molonga ni mususu ou bien yo po zongisu na kin okeluka so ya yo mwasi okosala na yo yango ndenge ya yaki kozwa yo yo po kokosala okekoluka pe ya yo mwasi ozwa po bovanda ndeko asimbi kobeta mwasi avant-hier na devant bana bandeko babi suka lokola bakamera za na kati ya ndako te me abetaki ye penza na ndenga makasi mwasi akwei kao bana bayebi kaka mama ndenge akwei wana alamukaka na ye ka nde babundaka alamukaka na ye. Erreur grave ndeko bake kolala mwasi atikali na se na kolala wana olie ka rapidité mwasi ndenge akweki kao ndenge abeti ye na ndenge soki akangaki ye bakachi ya ndenge ya mabe oyebi ke bandeko ezala baprise ebele na judo okoki kotrangle mutu pe mbala moko ata meme na gauche ezala baprise ebele oyo pelake soki obeti yango bandeko na ngai kingo na gauche so ekangami bona donc bandeko na ngai okoboma mutu to ndeko na azalaki na mesure de prudence nayebi te soki azalaki na badrink parce que biloko wana mingi esalamaka na bakuti diable aye akoti envoûtement envoûte bino na kati ya ndako donc ndeko na biso ya mobali ti mwasi atikalaki wana bandeko na ngai mwasi aza koluka kokata motema ntango bango balali pongi na se ya pongi wana mwasi akufaki na ye tala somo bandeko na ngai ya pasi mwana mwasi ya kitoko boye mwana mwasi ya bato babi boboto reine mobimba ezali kolela mwana mwasi oyo akabatala te bandeko ye adefisaka bato me bambongo okodefa sa intérêt ata odefisa avec intérêt akosenga na brutalité
akoyela lo na kimia nyonso po ozongisa mbongo malembe malembe. Atozwi bakabelo na ye. Balobi atozwi bakabelo na ye. Bandeko ata ya 1000 euros. Soko opesi 300. Obondo pese malembe malembe. Maman Marie, sœur Marie, balingaki ye mingi. Bandeko nyonso ba reine batikali na histoire na ye. Bamindele bayaka kodefa biloko epai na ye. Asala chambre na ye na kati ya ndako na ye. Oyo atekaka biloko nde tomolaka awa mama na biso sœur na biso Diamata ye. Asala chambre na ye. Atekaka biloko na ye. Azo débrouiller vie na ye. Ndenge pe mama oyo sœur Marie azali koteka biloko ne na reine. Bandeko ndeko oyo mobali balali na bana. Bana pe bayebi kaka lobi na tongo mama bakolamuka po mama asalela bango déjeuner balia ndenge bamesana po bana wana batambolaka nzela moko na mama na bango. Esika mama na bango azali esika bango bazali. Balamuka boye mama bande batikaki ye wana mama alala kaka. Bana bagangi mama no oyo azalaki mayele ya 9 ans azwi telefone bamoko abengi police. Abengi police. Police mbala moko aye. Avant police aya ye mobali loka moneki bana baki panike mobali ake na au commissariat. Tango akei kuna ke koloba keno na bomi mwasi na nga foto keno. Tango police azoya na ndako déjà c'est trop tard batala bo déjà ça kufaki kala. Siko bandeko biso bato totikali toza kotala exemple oyo biso ba congolais parce que eza mbala liboso te congolais aboma moto. Eza mbala liboso te. Mbala liboso te partout que na Canada ba congolais babomaka bato. Soki mwasi abomi mobali te mobali abomi mwasi. Oye pa donc kaka biso ba congolais makambo ebele ezali koleka na communauté na biso bandeko na ngai biso ba congolais likambo nini tosala. Pourquoi toza na boyokani te? Jalousie. Jalousie. Oza na mwasi ozokala mwasi no jaloux. Oza na mobali ozokala mobali no jaloux ba congolais. Mobali akobima okomi jaloux okozolinga mobali na yo te mwasi akobima okomi ko jalouser mwasi na yo na ndenge moko tokoboya. Bandeko. Tokosuka wapi biso ba congolais? Pona nini kaka biso? Pona nini? Ndeko mobali mwasi abengisi yo oyebeki ndenge kosala ba démarche koya poto te. Mama batu azwi pena motema bolingo aye na Kinshasa aye kozwa yo lokola bazwi fourmi otie na kati ya poche. Fourmi ayebi kutu kosala ta eloko te bamemi otie na mikili ya poto okomi na poto ndeko na ngai ata kutu yokokuta ye azalaka na mibali na ye abima bima aza na bango ebele ebele me yo tala bolamu oyo ye asali mpo na yo. Yango bandeko na ngai soki oza na Congo uta Congo il faut mona vie moko oyo oviva vie ya pasi. Soki okomprendre vie wana okozala na bolingo. Ndeko oyo azalaki na bolingo te. Donc azoyeba so te bolamu nini mwana mwasi wana asaleli ye. Ata oyo kokuta ye na makambo na ye vandisa ye banda koyebisa ke meno tala vie eza boye mama likambo nini toye tobotela bana. Ozomona te ke age aza na 45 ans. 45 ans donc sœur na biso fana ba 43 ans. Donc bandeko na ngai ba jeune couple oyo ba bomi vie na bango po ndeko oyo kokende kobeta boloko moko mulai parce que bomi da mutu. Eza te ke loko okoy komitika na au commissariat ba koyo kole mawa ba bet 5 ans. Non, je crois pas. Parce qu'on tranglé au bomi ko bo. Taba on sala autopsie ba koyeba ko boma ki ye na boy ba koyeba yango. Ndeko tala vie na yo famille na yo ba parents na yo ba yebi ke yo ya poto ba bengiso na mwasi bango kuna ba yebi ke espoir na bango za pa na yo nzamba asungi bango na famille yo ye poto ba bengisi yo na mwasi ba memi yo oya koluka pe vie ata mwa lipo tindelaka bango. Bandeko ezali pasi pe mawa mingi komona eloko ya boye oyo esalami vraiment police aza ko comprendre te même na bekri
police azo comprendre pourquoi kosala yango. Même mindele pe bato boye te basalaka basasina wana koboma basi bamibali, mais ezalaka na biti moko boye bandeko. Mais ya biso eleki communauté na biso, en tout cas vraiment eza pasi mingi bandeko. Tala nazomona mwana mwasi oyo, tala ndenge azali mwasi kitoko oyo ayebanaki azoteka biloko na ye, azoya na Paris azodefisa biloko na ye, baninga na ye basi baza kosomba bakabelo na ye, gentil boboto oyo alakisi mpe ya bato, kopesaka bato mbongo, kodefisa bato mbongo, kosa ata oza na problème alobi soko oye pa Sœur Marie elobi nango Alexis Champagne abi sœur mo kitoko Anne-Marie Mabanda, basere na biso bavandi na Reine, Anne-Marie Mabanda baza ebele na Reine, bandeko ya Reine ebele baza kuna pesa bilo bambote vraiment chikito, bato tu baza kolela, babi mais non c'est incroyable. Toyebi ke babundaka na bango, toyebi ke mobala azaka bazua, mais kasi ya solo ekoma te na niveau ya koboma. Bandeko zali pasi. Toyebi te biso ba Congolais, eloko nini tosala biso ba Congolais. Tala ndeko wa mwasi, bandeko na ngai lelo vi na ye komi wapi, bana na ye, bana o batikali mibale, est-ce que lobi bana bakokola, papa bakolinga yo? Pour yo mto boma mama na bango. Papa poto pe bokipaka bana te, tokipaka te bana mama ka mto akipaka bango. Kolisa makambo tu ezaka pa ba mama na bango. Sikoyo bana na jamais bakopesa ngo yo, parce que bazomona déjà oza assassin. Oza assassin bakolingo jamais. Bandeko na ngai, bandeko sportif, judoka na kati ya Paris, judoka ya France, bosala angele. Judo za koyekola, po ozwa mbongo, lobi bosala okoma professionnel, to judo za koyekola po betaka bato. Tomona na Paris babitumba judoka, bato bazosala ba sécurité, bakoma ko beta bato na ndenge osakana te. Shura mboma, bato ebele, ba sportif oza kuna, bato kosimbi sport ya ba Congolais na communauté na biso, bandeko na ngai, tozala pe nanu bato. Atako tosilisa ba sport yango te, mais quand même sport yango toyebi ke ya solo eza boye te, eza kobebisa réputation ba sportif, garçon abebisi réputation ba judoka, tozala ba judoka ya bien, o baza respecté, o bazosala fierté ya Congo. Nga nayebaki Kambaka Muzula, na bandeko na ngai diagonal na pese mbote, bato toyebaki ba judoka ya Geda. Nga moko mon petit frère, petit na nga propre, champion de Kinshasa. Mais bandeko na ngai eza mawa mingi,
ba judoka bozo ko biso soni ba sportif ndeko oyo vraiment ba ndeko na ngai eza mawa mingi ndeko moko ndeko na biso ya mwasi donc ba ndeko na ngai masolo tomemelaki bino na poko ya lelo yango wana mpona kolakisa bino ke ya solo bandeko ezali mawa mingi vraiment na ndeko na biso ya mwasi oyo azongisi molimo ke son âme repose en paix esali bato nyonso mpasi et surtout komonaka bana mes condolences na famille ya mama Marie et puis sœur na ye oyo abengisa leki na ye ayebi ke leki na bengisi oyebi kobengisa moto na poto bandeko eza sacrifice monene eza sacrifice monene mpo obimisa mbongo na yo banda kosala démarche mpo moto aya bandeko eza awa te biso tokuti na Kinshasa toya bapoto biso moko bandeko na nga mpo banda badémarche oyebaki basalaka bokotisa passeport ozwa visa bandeko za awa te il faut la chansard eza makambo ya nzambe na bana na ye combien de bato bakotisa bapasseport mpe bavisa ebima te baya mpe te bamasa ebele toyebi topesa bango bacourage fo koya parce que po toza nango ya mutu nyonso po toza ya mutu nyonso mais eza te ke ngane na ye po tobo ata kuti makambo yango ya ndenge nini esprit mosusu ekoki koya mwasi adeko nasali mabe to mobali adeko nasali osali mabe ke bobomana mais ezala na bonzambe ezala makasi mpo longola esprit wana parce que diable aza kati na biso na ndenge akosakala te satan bandeko na nga bana ya Congo tolingana abonnez-vous na Congo Alenga TV tokoyelaka bino ka masolo bandeko tolingana lycée Konde bambote mingi ser na bino ya Delivo ye wana je pense que ndeko na biso ya mwasi soki avandi na Delivo te avandi na zone so na bosani te mais azali ser ya Mbinza donc lycée Konde bambote mingi aussi kozali ve na biso ve ya lolo bambota trop donc na bosani te ndeko na ngai Chombe de Bundes baya ya Bundes Diamata ye mbote na TV Colonne de Max Bayuba on est toujours ensemble. Merci mingi na bandeko nyonso ya Eroga Lisungi on est toujours ensemble. Papi Biba en tout cas bambote na yo merci mingi en tout cas bandeko na ngai esali pasi vraiment na makambo oyo ya ndeko na biso ya mwasi oyo auti vraiment kobungisa ya ye molimo azongisi molimo pardon vraiment ezali pasi mpe mawa mingi koyoka makambo ya boye ndeko na biso ya mwasi aye kokutana na likama oyo ye moko abandeki koloba ndenge bazosala batémoignage babika bandeki mpe koloba keno vraiment en tout cas mobali na ngai oti soki akoboma ngai kaka te abomi ye mpe mpo nini zuwa bamosusu balobi mwasi azali kobeta mpe babale na ye ya basese bandeko biso kola mosika tokoyeba nini bana reine bato bayebi nya ye moko mais soki aza kobeta babale na ye ya sese ndeko na biso ya mobali soki ayebaki yango ke mwasi adekonaka na ye na cadre ya koteka biloko na ye atekaka basuki ya basi wana boya ye calmement lobaki nga mpenza nabendani na ngai tikala na bana bokola bana calme bakobosalaka ngai te ozwi nzelo longwenu na reine okende na bamboka eyali bamele baevry bamboka eza ebele ube na Paris oyo kovaya na kuna Lyon ezali boza mpe pembe na balion ba Saint Etienne ke na yo na banante oke vaya na yo oluki ville moko boye oke tonga vie ya sika moto esprit aza ndenge wana mais so oza sans esprit yango ozomonaka bajo mosusu omonaka judoka moto sportif makasi mais aza sans esprit eza te biso tosi toleki ba 50 ans tosi tokoli bandeko tovivre mpe mingi esprit ezali bonzambe feza makasi foza na bonzambe oyeba kocomprendre mabe na malamu mpena bien
pour bato ebele bakompola mabe na malamu te. Donc bandeko ezali vraiment pasi mingi mpona biso esali bato pasi vraiment na ndenge osakana te. En tout cas vraiment pasi na motema bandeko tokosala nini na likambo oyo vraiment oyo eleki toyebi eloko tokoki kosala te. Donc bandeko bazokoma toujours ebele kasi bandeko ezali pasi pe mawa mingi komona ndenge makambo oyo esili koleka na mboka ya Rennes. Vraiment ezali pasi mingi na bandeko ya Rennes Shikito, pasi mingi na Anne-Marie Mabanda o bazomi kuna, pasi mingi na ndeko na biso Alexis Champagne oyo avandaki pe kuna na mboka ya Rennes. En tout cas tozokabola na pasi wana na bino toyebi mwasi wana te toyebi ete me komona atanke azali communauté na biso ba Congolais. Vraiment en tout cas azali ndeko na biso mama na biso vraiment. Donc toza na pasi wana motema na cœur pasi zakate na biso nyonso to parce que kobungisa ndeko na communauté soki bato bazoka ngo kaka ndenge wana kasi esalaka bato pasi. Merci botika na malamu nzamba pambola bino bosa abonné na Congo Alenga TV ya solo to bosani te na mboka Kinshasa pe bana bumbu oyo tobengi bana Eroga Lisungi bango pe bautaki kobungisa ya bango mama Béatrice Luzolo Ntingi ya avandaki bongo na commune ya Bumbu na balabala Révolution que son âme repose en paix bakundi mokolo lelo na présence ya bana Eroga Lisungi bayaki pe wana Landu Madiata, pardon, Njouzi Madiata, azaki wana, Jackie Ganga, bato ebele, ba maman nyonso ya Eroga Lisungi, bazalaki wana na présence ya Sola Njilu, Sola leader, azalaki wana, pona kozwa bilili, vraiment en tout cas, Nzambe ayamba mpe. Béatrice Luzolo Ntingi oyo atiki biso mama na biso sœur na biso vraiment nzamba ya molimo na ye. En tout cas elekaki kitoko vraiment. En tout cas mes condoléances na toute la famille ya mama Béatrice Luzolo Ntingi na bandeko nyonso tu bazali na mikili ya poto mpe na oyo bazali na mboka Congo. Vraiment mes condoléances na ngai ndeko na bino Congo Alenga Chora de Soulanga. Donc comme na biso na suka bandeko na biso bo partager émission, on est toujours ensemble. Tozali wana pona bino bo s'abonner pardon massivement na Congo Alenga TV émission na bino masolo na biso. Masolo na biso tokosola toujours masolo na biso po eza masolo na biso moko. Botikala bien, nzamba pambola bino bandeko conseil ezali kaka tolingana tozali bana communauté moko toyokana ba couple tozala kata mabala
soki likambo ezali tobongisa o mwasi olingi so mobali te koboma ye te zwa nzela kende na social soki wapi kende lobake na lingi na nga susu te mobali wana en tout cas nalingi natika na ngai moko mpona vivre vie na nga ok calme mobali olingi so mobali mwasi te olingi so mwasi te yo mobali bandeko na nga soki bobalana officiel kende na social pa avocat na yo kotisa dossier lobake non nga fona vivre vie na nga nalingi so te kolobake okoboma to kobeta mwasi kozwa eloko moko ata kande leki zala na maîtrise zala na bonzambe mpo biso mibali kande ezalaka ya trop basi mpe bazalaka na kanda minene mwasi mosusu akobomola mbele olale tomoni yango mbele acubicubi mobali na ye mosusu poison mpe komi kongola aza koboma na likolo ya poison ekoti te na poto tokeba poison ekoti na poto jalousie ekoti na niveau moko ya kosakana te meme biso bato tosalaka baémission tolingani te jalousie eza mingi kotia espoir te na moto asalaka émission omonake ye nde aza bien oyebi motema na ye te oyebi yango te oyo apansaka oyo akanisaka mpo na yo oyebi yango te ngai mpe nayebi motema ya bato te yango omoni bandeko soki oza na bonzambe ya pete okoka te fo oza na bonzambe ya makasi mpo olonga oyeba kolinga ndeko na yo ndeko balingaka ye na mbongo te ndeko balingaka ye na bolingo fo oza na bolingo ezala ndeko na mwasi eza basere na tokutanaka na banzela aza mwana mwasi nzambe oza ndeko na ngai tolingana eza te ngai nazoleka jo wana mpena nalingaka ye te otengwisi mpe monoko mpena nalingaka ye te mpo na nini garso ya bato aza na mwasi na ye yo olingaka ye te mpo na nini garso mwasi wana momi wana nalingaka ye te bandeko na nga jo momi ya bato olingaka ye te mpo wana momi ya bato yo omona bo Nancy Champagne azoleka na ye Nancy Champagne nalingaka ye te bandeko mpo na nini omona super Anita Lelo azoleka na ye olingaka ye te Pauline Beyoncé nalingaka ye te bandeko olingaka bango te mpo na nini ozomona kaka jalousie totika yango bandeko za mawa mingi ngai nayokeli ndeko mwasi oyo mawa nayoki biographie na ye tobeta ngutu nyonso te me bandeko za pasi eloko epesi nga pasi parce aza motema boboto nateli makambo ya vie na ye privé te oyo azalaki ndumba oyo azalaki boye abima na mibali ebele ava kuta bala mobali oyo azalaki na mibali boye na boye etalinga te me bolingo na ye oyo ye azalaki nango mpa ya bato bolingo wana alingaki bato akote biso mbongo akoyeba ndenge akosengela yo calme akote biso bakabelo biloko oyo kodefa akoyeba ndenge akosengela yo respect wana c'est ça nzambe alingi ndenge wana mpo nzambe atie biso na mokili ya mabe na malamu kati ya mokili ezali awa malamu ezali ya ye moko nzambe mabe ezali satana biso siko bato totambolaka nango ntango totambolaka na mabe na malamu na biso bato koyeba olingi olanda nini mabe landa mabe okufa mpe okokende mpe kota mabe moto alandi malamu na ye ye akokende mpe kota malamu donc ndeko ya mwasi vraiment que son âme repose mpe akeye mpe ya malamu nzambe apambola ye nzambe apambola bana na ye ndeko na biso mobali vraiment ezali mawa mingi moyini satana akosaki akoteli ye na se ya badrinki akoteli ye na se ya san koyeba ajoue rôle moko ayebi su te ke mwasi se akufaki ye ake kolala na ye asa atrangaki mwasi na kobeta mwasi aza alagoni basi mosusu bakoka na bango kobunda te epuis souffle nde namoni mwasi yango aza monene mpe souffle eza mingi yo tobeta mwasi na yo ozoyeba bien kaza na problème ta mosusu ya basouffle bandeko bajidoka bobenda filme boya mayele
ba sportif ba judoka on a ébi vraiment en tout cas basé belé en tout cas respect dans un pesa na bino tant que besoin qu'on défendre mais en tout cas bande konanga ba judoka ba congolais mboka na biso kuna za ko beba to mona ka bino te bon comment ko sala ba sécurité ba politicien ba judoka na France surtout mboka France oyo mboka oyo bebisi ba congolais na diaspora ko leka France ezati mboka France kaka France mawa plein nzamba pa mola bino bandeko tokuteli bongo mbala nsima na émission na bino masolo na biso botikala malamu ya bino ndeko Kongo Alenga mwana mfumu Kimbangu Shora de Sulanga matondo mingi ingeta toujours ingeta